Bonjour, bonsoir, na communauté 3 Exemples Production TV Mobimba. Bonjour, bonsoir, na balandi na biso. Aba oyo basabone na oyo basabone te. Bienvenue na émission na bino les artères de Kinshasa sur la chaîne 3 Exemples Production TV. Bokota, bokota, bokota. Kaka ndenge tolobaka TV za radio te. Les artères de Kinshasa ya mokolo lelo. Ozongi lisusu na commune ya Lingwala. Bana Lingwala boza wapi? Émission ya lelo tobandi awa na croisement ya avenue Mushi na Nyangwe, Mushi Nyangwe yango yo. Mushi Nyangwe yango yo. Lelo toye kosalela bino quartier Ngunda Lokombe, quartier Ngunda Lokombe yango yo bokota bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Ok, na libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, ndenge quartier na bino ekomate. Lelo les artères de Kinshasa na quartier Ngunda Lokombe. À gauche na biso quartier Ngunda Lokombe, à droite na biso quartier La Voix du Peuple. Ceux qui botali na ba vidéo na biso akala, bokomona to sala bino quartier La Voix du Peuple. Lelo toye na quartier Ngunda Lokombe. Tobandi balabala liboso avenue Bukama. Avenue Bukama yango yo. Bana Bukama, Bukama yango yo. Kenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans. Yebi ndenge Bukama ekomate. Bana avenue Bukama boza wapi? Avenue Bukama yango yo. Bukama botika kala. Quartier Ngunda Lokombe. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Tobandi nango à partir ya Mushi, tozo kende vers avenue des Huileries. Nous sommes kapoto la Kisabino, quartier na bino botika kala. Merci na babonné na biso nyonso. Aba ona na ba s'abonner te, bo sala yango po bozanga ka ba vidéo na biso te. Yo pe oza besoin au mon quartier na bino benga biso komela biso
tokokende ope omona quartier na bino. Bana quartier Ngunda Lokombe, quartier na bino yango yo botika kala. Merci na papa Paul Mafuta na Hollande. Merci na maman Wivine Lukunga na Suisse. Bokota toza na avenue Bukama na commune na Lingwala, quartier Ngunda Lokombe, quartier na bino botika kala yango yo kaka ndenge tolobaka TV za radio te. Bana Lingwala nyonso Lingwala na bino botika kala yango yo. Awa toza liboso ya Institut Bukama. Institut Bukama yango yo Institut Lingwala. Otanga na Lingwala oyekola judo. Awa Institut Bukama yango wana na Institut Lingwala. Awa na avenue Bukama. Toujours avancé na avenue Bukama. Tobima nango vers Huilery. Bana Lingwala boza wapi? Les artères de Kinshasa lelo toye na quartier Ngunda Lokombe. Quartier Ngunda Lokombe yango yo. Ngunda Lokombe na bino botika kala yango yo. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Clende na Maître Pichen Kolomboka. Maître Pichen Kolomboka mwana Lingwala tongo. Force One toujours. Président provincial. Awa tokoti mabele na yo. Tobimina avenue Bukama, Huilery. Soki aux yeux gauche na biso, aux yeux rond-point Huilery yango wana non loin na biso. Rond-point Huilery yango wana. OK ville. Soki aux yeux droite, ozongi Kasavo Bungiringiri. Bokota. Avenue des Huileries yango yo.
Merci na babone na biso nyonso, merci na papa Gai Kalamabi Aboma Soda. Papa Gai Kalamabi Aboma Soda, les artistes de Kinshasa lelo tozongi lisusu lingwala. Bana lingwala tosi tosali la bino. Quartier Lokole, quartier 30 juin, quartier Paka Juma. Lelo toye na quartier Ngunda Lokombe, awa on a venu Kikwit. Bana Kikwit boza wapi? Awa toza na sima ya Institut Bukama. Institut Bukama yango oyo à droite na biso. Avenue Kikwit na bino botika kala. Avenue Kikwit yango oyo tobandi nango à partir ya Wileri tozozonga nango Moshi. Quartier Ngunda Lokombe est délimité par les avenues Moshi, na Wileri, avenue Kabambari, Triomphal. Pomba Tode Thierry Chako Mokoko, les artistes de Kinshasa yango oyo. Maman Bijou Mabuta na Irlande, les artistes de Kinshasa yango oyo. Clin d'œil na pasteur Jean-Didier Kunda à Texas. Les artistes de Kinshasa yango oyo lelo toye na commune ya Lingwala. Bana Lingwala na bino botika kala yango oyo. Omoni lupango na bino te, omoni balabala na bino te, komela biso benga biso kozonga yo pe omona epa na bino tozo avancer na avenue Kikwit. Bana avenue Kikwit, avenue Kikwit yango oyo otika avenue Kikwit kala na quartier Ngunda Lokombe
quartier na bino yango yo. Clin d'œil na maman Coucou Kouzaya, ma France. Pomba Tode, Thierry Chako Omokoko. Commune à Lingala yango yo. Quartier Gunda Lokombe. Gunda Lokombe yango yo. Merci na bana Lingala nyonso bo partager, bo liker, bo s'abonner. Kabali solo pesa sango na moninga. TVza Radio T, les artères de Kinshasa lelo na commune ya Lingala na quartier Gunda Lokombe. À droite na biso Izipa yango Izipa eza entre avenue Bukama na avenue Kikwit. Izipa yango yo na droite na biso na croisement ya Bukama Kikwit na Mushi. Tobimi direction ya Mushi. Mushi yango yo bokota. S'abonner, pour partager, pour liker. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Avenue Bolongo yango yo. Bana Bolongo yango yo. Quartier Gunda Lokombe. Bolongo yango yo. Clin d'œil na Maître Pichen Kolomboka. Retournons tous à la parole. Kabali solo pesa sango na moninga. Les artères de Kinshasa lelo na quartier Gunda Lokombe na Lingala. Verification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison.
bana balabala bolongo. Balabala bolongo yango yo. Tobandi na bolongo. Na croisement na yango na avenue Moshi. Tozozonga nango avenue des Huileries. Ovanda na balabala bolongo, ofutela na balabala bolongo. Akomi na lingwala balabala bolongo yango yo. Kabali solo pesa sango na moninga. Namoni lupango na biso. Namoni balabala na biso na 3 Exact Production TV. Patrick Bokolo Mampela na France, les artistes de Kinshasa yango. Merci na abonné na biso. Na ba oyo nyonso na ba s'abonner te. Bo s'abonner pour bozanga ba émission na biso te. Bana lingwala partager lien na groupe WhatsApp. Bana lingwala kobomba yango yo moko te. Bango pe bamona quartier Ngunda Lokombe na bango batika kala. C'est tout jeunesse en lelo. Balinge kaka ki banditisme pe ba vie akuta dire. Ok, na libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, eblisundenge quartier no bino ekoma te. Les artères de Kinshasa yango benga biso komela biso tokokende yo pe omona quartier na bino. Bana avenue Bolongo yango yo. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zombana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kana yo. Ipambole. Kabali solo Ngunda Lokombe yango yo. Ah, tona balabala bolongo. S'il te plaît, retournons à la parole. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Croisement bolongo Huileries yango yo. Zombie.
Croisement Uleri Kabinda yango yo soki ozwi gauche na biso okei bon marché soki okei tout droit okei Kasavubu donc ozwa droite na biso kaka ndenge tolobaka te eza radio te droite na biso yango yo awa toza na quartier Ngunda Lokombe a liboso ya Pain Victoire ndenge bokoki komona liziba oyo bana lingwala bukamu na bukaku kila Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Tout dévote mon massé. Avec un mot qu'on a lobby, tous on a allé le Vertication des écritures avec le pasteur Godin Poy. Azan a raison. bandi na Kabinda na Uleri tozozonga nango vers Mushi kaka po tolakisa bino quartier na bino Ngunda Lokombe botika kala L'histoire comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. bokota bo s'abonner bo partager bo liker yo moto nano s'abonner te sala yango po ozangaka ba émission na biso te activer pe cloche à notification Masula kobangola kamotema ye. Yesu yakana yo vraiment. Koluka lipangoli. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila. entrée principale ya Pain Victoire yango yo Pain Victoire eza na commune ya Lingwala Pain Victoire oyo na Kinshasa tobengaka kanga journée entrée principale yango oyo Na nsima na yo mokongo moluba moswahili. C'est tout jeunesse en lelo. Balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire. bandeko balandi ya 3 Exa Production TV les artères de Kinshasa ya mokolo lelo ye kolakisa bino quartier Ngunda Lokombe na bino botika kala soki botali na ba vidéo na biso akala bokomona tosala bino quartier La Voix du Peuple après La Voix du Peuple, ça les bien déjà 30 juin. 30 juin, le collé. Après quartier, le collé, aussi de saler les bien les sous
quartier Bakajuma. Lelo toye kosalela bino quartier Ngunda Lokombe. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Balabala kabinda yango yo botika kala to bane nango à partir ya Wileri tozozonga nango Moshi. Hôtel Kabinda. Croisement Kabinda Moshi yango. Ah, croisement Kabinda Moshi. Des écritures avec le pasteur Godin Poe. Azan a raison. Merci na babone na biso na bano na abonné. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker na ba oyo ba s'abonner te. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Avenue au Kitundu yango. Avenue chez au Kitundu na Lingwala. Merci na bana chez au Kitundu nyonso. Avenue au Kitundu yango. Na quartier Ngunda Lokombe. Ngunda Lokombe botika kala boyebi lisusu ndenge komate
ngunda lokombe yango oyo kabali solo pesa sango na moninga Clendey na pasteur Jean Jide Kunda na Texas. Merci na papa Paul Mafuta na Hollande. Merci na Mpombato de Tukine Thierry Chako Omokoko à France. Merci na papa Guy Kalamabi Aboma Soda na mama Bijou Mabuta na Irlande. Les artères de Kinshasa yangoyo lelo na Lingwala na quartier Ngunda Lokombe. Bokota bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Okenda libanda ya mboka oyebi susu ndenge quartier na bino ekoma te, benga biso komela biso tokokende yo mpe omona balabala na bino lupango na bino quartier na bino. Balabala chez Kitundu ezo débouché na Wileri te oyo usine ya mapa fin victoire ya ngoyo. Avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goût à la simao yesoyo yesuzonganayo oluka babolie ya yesu yakanayo ipambolie. Bana Omekongo boza wapi balabala Omekongo yango yo. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Avenue Omekongo Botika Kala à quartier Ngunda Lokombe. Omekongo yango yo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. École musulmane yango yo. Oya balabala Omekongo. Bana Omekongo boza wapi kabali solo pesa sango na moninga amoni balabala na biso. Amoni lupango na biso na 3 Exa Production TV. Comme on a monnaie par la binote benga biso.
komela biso tokozonga yo pe omona epa na bino balabala ome Kongo safi yango oyo tobimi nango Wileri makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné lelo toye kolakisa bana quartier Ngunda Lokombe oyo bakenda libana ya mboka bayebi lisusu ndenge ekoma te masula kobangolaka motema ye yesu yakanda yo vraimen mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tiena merci na babone na biso merci na baoyo nani basabone te me batalaka ba video na biso tosengi na bino bosabone po bozangaka ba émission na biso te awa tobimi avenue Palais du Peuple awa toza na nsima ya Palais du Peuple bokota bosabone bopartage bolike avenue Palais du Peuple yango oyo kaka mpona kolakisa bino quartier Ngunda Lokombe Papa Gaï Kalamabi Aboma Sodana Maman Bijou Mabuta na Irlande les artistes de Kinshasa yango yo Papa Paul Mafuta na Hollande 3 Exa Production TV yango yo na quartier Ngunda Lokombe Maman Wivine Lukunga, les artistes de Kinshasa yango yo. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Sobato, maso
Direction oyo eza neti tozozonga Kabinda tokozwa balabala Londala tobima nango Wileri. Balabala Londala yango oyo. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Doudi bote mo masé eveke moko na lobi tozonga na liloba. Des écritures avec le pasteur Godin Poel. Azan a raison. Bana Avenue Londala yango yo. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Tozo bimana Londala vers Wileri. L'issue me commande en perfectionner. Makambo toboya kilobi. Papa Jean Didier Kunda balabala Londala yango yo na quartier Ngunda Lokombe. Tolobi Ngunda Lokombe est délimité par les avenues des Huileries, Namouchi, Kobanda, Kabambari, ti Triomphal. Espace Nyonswana, Eza quartier Ngunda Lokombe. Tobanda kapeto silisa kanabiso. Awa tobimi na avenue Londala na Wileri. Avenue Londala na Wileri yango yo. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme pe ba vie akuta dire. Ceux qui ok na gauche na biso ozongi rond-point Wileri. Donc aux droite tokende ti Triomphal. On a aussi sa balade na biso mokolo lelo. Oyo toyaki kolakisa bino quartier Ngunda Lokombe na commune ya Lingwala district ya Lukunga. Bana Lukunga boza wapi? Okenda libana ya mboka kala 10 ans 20 ans
oyebi lisusu ndenge quartier na bino ekoma te benga biso komela biso tokokende kolakisa yo mpe quartier na bino. Merci na bana lingwala nyonso bo partager bo like na yo mutu nano s'abonner te s'abonner pour encourager biso. Soki botali na ba vidéo na biso ya kala bokomona quartier 30 juin, quartier Pakadjouma, quartier Lokole, quartier La Voix du Peuple. Lelo toye na quartier Ngunda Lokombe. Merci na babone na biso nyonso na ba oyo nana ba s'abonner te bosala yango pour encourager biso. Les artères de Kinshasa ya mokolo lelo esukeli awa na Huilerie tozokende nango vers Triomphal. Soki yesu azongi te tokutani mbala nsima na video. Makambo toboya kilobi lisu me koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili si tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire
intelligence avec un ennemi. Une sagesse avec un ennemi, mes frères. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzongana yo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakana yo. Lipambole, Lipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Balingi lisumu koleka biloko